bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bolandia journal la peuple info lingala mbote na bino nyonso tofongoli yango pona kotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki lundi 11 mai na Uganda pona koparticiper na cérémonie ya investiture ya président ougandais Yoweri Museveni. Boyebake mokolo ya mardi 12 mai pe na masolo na bango assistaki na signature ya 6 protocole d'accord oyo ezalaki proposé na misala ya 9e session ya commission permanente mixte entre des états tokoba édition na biso pona kotasa bino ndenge ba honorable député bazalaki na séance plénière lundi 11 mai na bokambemi ya honorable président Aimé Boji Sangara bona ba état elongo na héritier Mapindemi. Misale ba parlementaire ezali kokoba avec rigueur na sens ya responsabilité na kati ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo et pa wapi ba députés nationaux bazali ko participer pe bazali ko se mobiliser autour ya ba grande question oyo ezali ko toucher vie ya nation. Ba sangana ki na séance plénière lundi 11 mai na conduite ya président honorable Aimé Boji ba eli nationaux bango ba talisa ki lisusu vitalité institution parlementaire pe engagement na bango pour remplir efficacement la mission constitutionnelle dans le service du peuple congolais au cours de travaux voter qui projet à loi dans certaines parties de la province de la République démocratique du Congo dans nord Kivu pe na Ituri texte qui présenté et pas il y a ministre d'État en charge de la justice pe garde de sceaux Guillaume Ngefa. Ba débat et permettant qu'il y a parlementaire ba yeba na ko évaluer évolution ya ba mesures exceptionnelles oyo ezali appliquer na ba zone oyo ezali toucher na insécurité kaka na séance plénière oyo ba député ba procédaki na examen pe adoption ya projet ya loi oyo ezali ko autoriser ratification ya convention ya Union africaine na prévention ya lutte contre le terrorisme. Na occasion wana Aimé Boji asengaki na gouvernement a renforcer communication institutionnelle autour ya état de siège. Président de l'Assemblée nationale asengaki rapport moko évaluation détaillée et à la présenter et pas yabaili avant chaque nouvelle demande de prorogation pour nous permettre na parlement aye bana ko se prononcer en toute responsabilité. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement a proposé organisation mikolo ezali koya ya séance à huis clos et longo na ba ministre oyo bazali concerné na ba question sécuritaire pe humanitaire na bit ya kopesa na ba député ba information moko ya malonga pour na situation na ba province oyo ezwami na état de siège avant examen prorogation il y a état de siège. Rapporteur il y a Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Senge Kelly a procédé à la lecture il y a projet à loi article par article pe il y a exposé des motifs liboso il y a représentation nationale nanzele ya misala oyo Assemblée nationale azali koko barol naye il y a contrôle et action gouvernementale pe il y a suivi il y a politique publique liée na défense sécurité pe na préservation il y a souveraineté nationale. La chambre basse parlement parlementaire c'est le président de l'Assemblée nationale Aimé Boji Sangara ayamba qui na audience lundi 11 mai représentant spécial de l'Union européenne il y a région il y a ba grand lac Nyoso na cadre il y a dialogue permanent entre ba institutions il y a RDCP partenariat internationaux et rythme pindé mais pas si nous pas détail. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a Betaki Masolo et Longona Johan Borgstan, Oyo Azali, représentant spécial de l'Union européenne.
pour la région ya ba Grand Lac. Bokutani oyo ezwamaki na cadre ya dialogue permanent entre l'institution ya République démocratique du Congo, partenariat institutionnel pe oyo ezali engagé elongo na ba effort de paix, stabilité pe sécurité na région ya ba Grand Lac et permettre mingi na deux personnalités baye bana kobeta masolo na situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo, ba enjeux régionaux pe partenariat stratégique entre Union européenne na RDC. Na soka masolo Johan Borstam ye akumisi bokutani oyo eleki na ndenge ya bondeko pe atalisi esengo na ye elongo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement ya RDC. Boye diplomate européen atalisi engagement pe amonike Union européenne en faveur de la République démocratique du Congo a rappelé que Batikali depuis ba décennie ebele moko ba principaux partenaires humanitaires pour le développement ya mboka pe lisusu insisté na importance ya coopération humanitaire liboso ba conséquences ya insécurité oyo ezali komela na est ya territoire ya RDC alobeli dégradation ya situation sécuritaire na ba province orientale. Johan Borstam a talisi position officielle ya Union européenne na oyo etali respect ya souveraineté pe intégrité territoriale ya RDC. Mingi atalisi importance ya ba force rwandaise oyo esengeli batika mabele ya République démocratique du Congo pe ko soutenir mouvement ya M23 na ngambu na ye président ya Assemblée nationale a présenté na mopaya na ye ba défi sécuritaire oyo RDC azali kokoba ko faire face na yango. Mingi na partie orientale Emeboji ye atina lumière ba effort diplomatique politique pe sécuritaire oyo ezali kosalema na bokasi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kozongisa paix durable kuna paix stabilité na région ya ba Grand Lac na nzela ya audience au na Assemblée nationale na bokambeme ya Emeboji etalisami attachement renforcement pe ya coopération internationale pe ba initiative oyo ezali kosalema pona ko restaurer kimia pe ko protéger population civile ko battre la intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Clôturer ma solo ya chambre va parler rapport au test honorable Aimé Bojusangara à Yamba qui peut les sous toujours le même lundi wana réseau il y a ba femme parlementaire Oyo et Kamamaki et pas honorable Antoinette Samba héritier mapinde migration pour baba pesi ndole. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Bojusangara, a yambaki lundi 11 mai 2026, réseau à la femme parlementaire, Bakamba Makina, présidente Antoinette Samba Kalambay, échange de Bango Balobela Kina, représentativité à la femme na parlement, renforcement de la capacité à Baili, organisation y a sortie officielle y a réseau Oyo, Ezali prévu le 28 mai, Ezali Koya, na occasion na numéro 1 y a chambre basse y a parlement, a talisi volonté y a quoi accompagner, ba initiative Nyonso, Ezali viser promotion pe leadership féminin, amélioration des conditions de travail ya basi parlementaire na poursuite ya agenda na ye. Aimé Boji a participé qui pe na misala ya commission PAJ oyo ezali présidé na honorable André Mbata a talifi engagement na ye en faveur ya renforcement ya ba travaux parlementaires pe ya efficacité institutionnelle. Nangana primature bosenga koyeba ke premier ministre Judith Suminwa ayambaki Jérémy Wiggins azali bongo sous-secrétaire d'État adjoint ya département ya trésor des États-Unis en charge ya énergie pe infrastructure kobakisa investissement toujours na cadre ya partenariat stratégique entre Kinshasa na Washington. Nathalie Kaila héritier mapinde. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a yambaki lundi 11 mai 2026, Jérémy Wiggins, Oyo Azali sous-secrétaire d'État adjoint, il y a département, il y a trésor, il y a États-Unis en charge, il y a énergie, infrastructure, paix, investissement, na cadre, il y a renforcement, il y a partenariat stratégique entre RDC et Washington. Audience Oyo et Salemaki na primature et ça dans contexte moko marqué na accélération ba échange autour ya ba accord stratégique où ezala qui conclu entre RDC na États-Unis mingi na ba secteur ya infrastructure énergie ba minerai critique ba corridor logistique pe ba industrialisation régionale na centre ba discussion na bango projet ya Inga 3 corridor ya lobito sécurisation ya investissement pe le sous positionnement ya RDC lokola acteur moko munene na nouvelle
nouvelle architecture énergétique industrielle pays à continent africain. Nasuka Masona Bango, Jeremy Wiggins a confirmé l'importance de la stratégie accordée aux États-Unis dans le développement énergétique de la RDC, particulièrement dans le projet de Inga 3. Énergie Oyo, ezali priorité à makasi pour les États-Unis, pour la RDC, ba échange na bango alobi, et l'ongona premier ministre, ezana litomba Inga 3, ezali bongo potentiel moko projet à makasi, Oyo kobongisa économie, ya République démocratique du Congo, ya population na yepe na ba différents secteurs ya l'État. Na manière wana bazali kotalisa ndenge nini kotombola projet oyo ndenge aux fonctionnaires américains atalisaki pona Washington ba enjeu énergétique ya République démocratique du Congo ezali koleka désormais seul cadre national et côté na kati ya dynamique moko ya transformation régionale ezali kokotisa industrialisation valorisation locale ya ba ressources stratégiques développement d'infrastructures intégrées et compétitivité économique ya continent bazali soutenir na ba États-Unis na ba partenaires internationaux ebele corridor ya lobito ezali ko présenter levier moko destiné pour renforcer intégration logistique ferroviaire énergétique et industrielle ya région na ko accompagner ka ba ambition ya transformation économique portée na République démocratique du Congo. Approche oyo ezali ko rejoindre vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fondé na souveraineté économique création ba valeur ajoutée locale pe mise en œuvre ya 6 engagements pris envers population et la République démocratique du Congo, puis il y a programme d'action du gouvernement où ils allaient diriger et pas il y a Judith Sumin Tuluka, Jeremy Wiggins a commis rapprochement oyo, puis à Monique visite naie et allaient renforcement et proximité entre RDC et États-Unis. Représentant américain a signé la initiative ebele où ils allaient déjà engagé dans Washington en faveur de la République démocratique du Congo, local ba mécanisme et financement et développement, ba partenariat énergétique ba produits structurants pe appui na renforcement ba service nyonso et ba na kotambola malamu. États-Unis azali ko considérer désormais électricité ya République démocratique du Congo local la infrastructure moko stratégique et ba na kokende na ndenge ya malamu. Kaka nga primature boyeba ke Premier ministre Judith Suminwa ayambaki bongo Dr Anne Ansia oyo azali bongo représentante intérimaire ya Organisation mondiale ya santé na République démocratique du Congo toujours na cadre ya ba échange consacré na ba réforme ya na secteur ya santé. Nathalie Kaila Eritima Pine mapesi ni bali. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki docteur Anne Ancien, représentante intérimaire, il y a Organisation mondiale ya santé OMS na Mokuse na République démocratique du Congo. Na cadre ba échange oyo ezali consacré na réforme ya secteur ya santé. Beaucoup tani oyo elobi mingi renforcement ya système sanitaire, mise en œuvre progressive ya couverture santé universelle, pe les ba mécanismes destinés pour améliorer ba accès ya ba congolais na ba soins de santé. Nasuka ya audience Dr Anne Ansia a talisi que Organisation mondiale de la santé azali ko souhaité ko concentrer à davantage action na appui structurel pe mingi penza ya système ya santé après bamvula ebele oyo ezali marqué na ba urgence sanitaire ezali kozonga. RDC azalaki confronté na ba épidémie ebele lokola Ebola, rougeole, mpox, choléra pe poliovirus yekati na yango bakisa crise humanitaire na est ya mboka. Alobi balingi OMS azongela mosala na ye ya ko accompagner ministère ya santé pe gouvernement ya République démocratique du Congo na renforcement ya système ya santé ndenge représentante intérimaire ya OMS atalisaki akumisi pe ba avancé oyo ezali enregistré na riposte a rappelé mingi fin ya épidémie ya Ebola na décembre 2025 pe ya mpox oyo euti kozala annoncé kalate na nombre ya ba réforme oyo ezali lancé na secteur oyo totangi couverture ya santé universelle lokola mise en œuvre effective ya gratuité ya ba soins prénataux nato pe post-nato mingi na ba province ebele. OMS azali ko soutenir davantage République démocratique du Congo na atteinte ya objectif ya réforme majeure pour garantir accès na ba soins ya qualité pe nyonso basi oyo baza na bakumba pe ba nouveau-né bayeba na koza ba difficulté ebele te. Boyi na collaboration wana ministère ya santé azali ko travailler actuellement en collaboration na paquet minimum ya ba soins oyo ezali destiné accessible na ensemble ya population. Objectif ezali ko définir ba soins prioritaires
kuna yango pe bongo na bongo alobi bazali kotala oyo basweni ni ekoyeba na kopesa maipai ba citoyen ya République démocratique du Congo ekokute combien pe eyo ekosenga ba infrastructure ya ndenge na ndenge ba échange oyo balobelaki nécessité ya ko renforcer encadrement ya secteur pharmaceutique. OMS azali ko accompagner gouvernement ya République démocratique du Congo ba discussion oyo ezali pe pour na développement ya production locale ba produits pharmaceutiques ba vaccin ba test ya diagnostic pour na ko réduire dépendance extérieure pe ko renforcer autonomie sanitaire ya mboka. Pour na premier ministre la réforme oyo ezali bongo levier important pour na ko améliorer durablement offre ya ba soins oyo pe ko battre la politique sociale ndenge quatrième pilier ya programme d'action ya gouvernement étalisi. esalemaki na Kinshasa na immeuble ya gouvernement première réunion ya comité consultatif ya fonds ya régulation économique oyo babengi bongo forec en sigle boyebaka session oyo ezalaki inauguré epai ya vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba na qualité ya président ya comité consultatif Héritier Mapindemi Fabrice Lundomi. Session inaugurale ezalaki présidé dans son excellence Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre ministre économie nationale na qualité na ye ya président ya comité consultatif misala elekaki mingi pour na deux points principaux ya liboso adoption ya liste ba produits ya grande consommation oyo ebengami kosala objet ya intervention ya foreg pe ya présentation ya feuille de route ya intervention ya fond. Bosimba Ken na masolo wana comité consultatif a adopté une liste ya 42 produits sensibles oyo ezali reteni na raison ya importance na yango na consommation ya ba ménage pe ya incidence na yango na oyo etali stabilité ya ba marché. Liste oyo ezali bongo na ba céréales lokola loso pe masango, ba viande, ba volaille, ba poisson, ba légumineuses pe lisusu ba produit mosusu ya grande consommation oyo ezali importé to pe ba produit localement oyo ezali kozala consommé. Feuille de route oyo ezali présenté na comité consultatif ezali ko couvrir 14 provinces pe 4 na yango ezali bongo na 45 projets prioritaires ezali bongo cadre indicatif ya orientation pe ya priorisation ya maturation ya intervention ya forêt ba principe liboso pour encadrer approbation pe lisusu suivi na yango ezalaki validé mingi na nécessité ya soumettre ba projet oyo ezali reteni na ba étude préalable ya pertinence pe ya coût ya faisabilité avant ba décision nyonso ya engagement opérationnel to pe financier. Na intervention na ye président ya comité consultatif a insisté ki mingi na importance ya sélection rigoureuse de ba produit oyo kozala financé. A rappelé que l'intervention ya forêt et sengeli ezala rattaché na mandat ya régulation économique pour éviter confusion nyonso elongo na ba mission oyo epesami na ba structure publique mosusu. Forêt a veiller na kozala rattaché na chaque projet na mandat régulateur pour na substituer ba structure mosusu oyo ekosintervenir mingi na domaine oyo ndenge abakisaki. Na suka ya réunion Madame Christelle Odia de Roy Madame Christelle Odia de Rox, secrétaire exécutif adjointe ya Foreg, ye a se félicité qui n'a tenu ya première session oyo pe a commission implication personnelle ya vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour le lancement effectif ya travaux boy a senga ki pe na Foreg aye bana ko travailler en complémentarité na ba réserve stratégique générale na respect à la mission respective de chaque structure pour renforcer l'efficacité et l'action publique en matière d'approvisionnement du pays de produits de base et de stabilisation des prix. Pour un rappel, le comité consultatif de la forêt et les membres du gouvernement ont eu attribution à bango et lié à l'approvisionnement du pays de produits de base et de stabilisation des prix. Mingi et les bongo na ministre local ont eu attribution à l'économie nationale, il y a transport, hydrocarbures, finances, budget, plan, commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et longona élevage. Yango ezali pena gouverneur ya Banque centrale du Congo, coordonnateur ya ba réserve stratégique générale. Première réunion oyo ezali bongo étape moko ya malonga na opérationnalisation ya forêt et ko permettre mingi ko poser ba base ya action moko oyo ezali structuré pe mieux cibler davantage orienté vers protection ya pouvoir d'achat ba consommateurs congolais na nzela ya amélioration ya approvisionnement ba produits de base pe ya stabilisation ya ba marché.
Na cadre ya koredynamiser ba activité ya parti ACP ya honorable Gentini Ngobila Mbaka ande honorable Maotweni azali bongo au cadre na ACP akitaki na ba quartier pour Lumbango pe na cité verte pour na mission wana question kenge beni héritier Mapinde. Na souci ya kotombola bendele ya Alliance des Congolais progressistes ACP na mukuse parti ya honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka de honorable Maotweni pe au cadre ya parti babengi ACP azali kokoba na batourné na ye na seule mission ya recrutement pe adhésion massive ndakisa weekend eleki ezalaki ngala ya quartier Pululumbambu toujours na commune ya Selembao mingi penza na institut Ma Adrien Milulu oyo elekanaki kitoko na maloba na ye honorable Maotweni du papa Selembao atalisaki na assistance misala ya autorité morale na bango asala tango azalaka gouverneur na kolobaka ke soki lelo tozomona route elengesa kikwit na marché ya Zando pona kotanga kaka wana ezali ba œuvre ya honorable Gentini Ngobila Mbaka ACP ezali parti oyo ezali ko soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boya kokota na masuwa tango tozali kobelela na sima a présentaki ba cordon ya point oyo pe alatisaki bango ba écharpe désormais va rejoindre archi ya parti politique babengi ACP. ACP ça eloko moko ya munene oyo kosunga Kongo eloko sali pona ndima papa mao nda apesika mbongo te apesaka pe mbongo te mais eloko sali pona ndima papa oyo aza social aza papa moko très important aza papa moko a souffrir na biso aza papa moko alakisaki mbongo te mais aza papa moko oyo aza na bolingo nanu na population ngala azalaki membre na ye te mais naza mwana ya Mpulumbambu mais namoni à travers souci na ye oyo asali seke aza papa moko fo azala molobeli ya Congo ye moko pe papa Selembao honorable Maotweni abakisaki boyo de soutenir ACP na nzela na ngai na nzela ya sénateur na biso Gentini Ngobila Mbaka oyo azolala pongi te jour ni kotala ndenge nini akoko soutenir biso babasi na ye et pe mokolo ya koluka koya na Selembao to pese Selembao mobimba na maboko kolongwa wana direction cité verte kuna pe ezalaki kaka même acte c'est dire implantation ya ba cellule ya ACP ndenge kaka bozali komona dele ya pouvoir commandement pepa yango bipai nyonso yo kozala ACP emona na liso bato ndenge kaka alobaki Selembao mobimba ekolata lele ya ACP ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà ba vol na ye ya Kinshasa Bunya. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Beau réserver déjà ba place na bino. Belebia complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu basalaki école promenade na rivière Njili bolanda bataille elongona héritier Mapine mpe la Dilando. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu bazalaki na véritable visite guidée na supermarché et Zwamina de bonhomme na commune ya Matete boyeba na première deuxième puis troisième maternelle bangonde bazalaki au rendez-vous bazalaki bien encadré et pas ya encadré na bango bango
nyonso ndenge kaka bozali komona kouta na complexe scolaire Mama Pemba 1 kuna na avenue Bantandu numéro 44 kuna na commune ya Kesenso bango nyonso bayaki rendez-vous na supermarché ezalaki pona kolie makambo nyonso bazali kotangisa bango bamona yango kimona meso ndenge kaka bamesana biloko nyonso batangisaki bango bayaki kovivre yango bana pe bazangaki te ko répondre na quelques questions oyo bancadrer batunaki bango pona kotala soki véritablement bazali ko comprendre makambo nyonso oyo bango bazali kotangisa bango. Bosimba pe boye bake nyonso etunamelaki bango ba réponse ya malonga epesamaki pambate na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu formation ezali vraiment ya qualité kuna parent tango okotisi mwana esengeli okangana yo maboko pambate bazali kobongisa avenir ya mwana na yo kobanda na maternelle kino na ba classe ya likolo ndenge kaka ezalaka lokola momesano voire même bateki ya supermarché bakamwaki na ndenge ya kosakana te komona niveau oyo bana complexe scolaire Mama Pemba bazali kotalisa pambate eloko ya kobomba ezali te eloko ya kosamba ezali te honorable Nerombungu elongo na fondation na ye bati ba bijou ya kitoko c'est-à-dire complexe scolaire Mama Pemba 1 pe complexe scolaire Mama Pemba 2 nyonso kaka pona ko former bana na ndenge elongo bani visite guidée oyo vraiment ezalaki occasion pona ba élèves nyonso ya première deuxième pe troisième maternelle ba ye bana ko palper biloko nyonso oyo batangisaka bango en tout cas longoni ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bana bazali koyekola ezali vraiment eloko moko ya motuya. Otiva pesa potopoto kitoko ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimaka limaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. eloni na silaka te info linga la journal ya pepe mpona pepe yango ekomi na suka mingimingi tokopesa merci na Nathalie Kaela Kapenda na Merdi Luamba pe grâce po ba oyo bakumbelaki édition na nsima caméra tozalaki na Igor Ntingi montage esimamaki na Christian Kengebeni pe Igor Ntingi journal ya pepe mpona pepe ezalaka supervisé epa héritier Mapine Mbandeko botikala malamu au revoir. Ezando réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu, pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nanganini, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya, déjà le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi, Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place Nabino.